Ya lisolo ya pasi pema wa esalabi bongo na Congo Brazzaville, précisément na Pointe-Noire, epai wapi mwana mobali na kombo ya Olivier, likolo ya mpiaka, likolo ya kozanga mbongo, a préféré akende koluka mwasi ya sirène, ndenge balobaka, il paraît, basi ya sirène bapesaka mibali mbongo. Est-ce que c'est vrai? Basi ya sirène bapesaka mibali mbongo? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Bandeko basi mingi bakansaka lokola misala ezali kaka pona bana mibali na actuel air auto komi oyo musala ya mwasi ezali te ya mobali ezali te. Tala image kitoko video kitoko mwana mwasi awa na komini ya Limete na mboka ngumba Kinshasa. Anastasie azali bongo cordonnière ye asalaka basapatu itif ya kitoko. Tala ba jeune fille oyo tokoki ko soutenir pona développement ya mboka na biso. Anastasie asali musala kitoko tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Kaka na émission ya lelo tokosala rétrospective pour la fondation Radio Lokole Télévision, télévision Oyabino, télévision du peuple, télévision de votre référence et pas wapi ba futelaki bana baike Minerval na Afrika ya ngele ba pesaki ba mama moi eloko ya kolia, moi biscuit, moi fufu, moi ntaba, moi mbisi pona ba survivre ba personne au baza 2 minutes, ba personne ya sans parapluie tokozongele yango kaka na émission ya lelo. Yambo to banda émission oyo tika to informé boya ya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne ya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée Liputa et pas wapi Jika Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN SN donc dans la SN surtout référence tango zali église ya pasteur Akilas to kuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme ya journée de la femme moi to kuta la papa joa mama kende ko sepeli sa mama yebisa papa to bima pe moi kala to sali ba misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins cher wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa ba kofuta kaka 40 € ya pamba s'occuper papa on na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge moko pe na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o plus 49 17 68 73 20 340. Ce qui pour lingo benga appel normal o benga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otro bakite tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo
Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois to kutanaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi biso batu oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi yo benga ngai tata Pelende pour na cadre ya ko valoriser na culture africaine na profiter na occasion oyo pour na pesa mbote na coordonnateur ya initiative Kimbangu 100 kg tata Mbemba Kimbangu 100 kg et pa wapi atali ko sala rencontrement ya ba jeune Kotale Sabango qui était Simon Kimbangu à venir. Qui est Simon Kimbangu? Qu'est-ce que Simon Kimbangu peut apporter non seulement dans la République démocratique du Congo mais pour tous les Africains. Donc force à toi, courage à toi. Jacques Power puissance et tata Mbemba. Voilà. Yambo to peut le solo ya ndeko Olivier oya kiko Lukasi. Ya liso auto kobeta oyo to sengi yote osala procédure oyo. To yebisi yo kende komekate to kobeta le solo oyo pour na sentimenti. Pour na kobeba sa réputation ya ndeko Olivier te mais pour na ko sunga yo au côté de la banzela ote. L'argent vient progressivement. Travail et tu auras l'argent. Pas jeune bokota boya koyoka lisolo oyo kasi. Yambo avant to koma na lisolo ya Olivier tika to ba moi 2-3 makambo o moni bongo na sommaire. Tokeimba la moko na mboka engumba Kinshasa et pas wapi jeune fille o salut preuve à se différencier, à se démarquer na ba jeune fille mususu comme na ye Anastasie asa bongo cordonnier. Est-ce que cordonnier, moi je suis cordonnière, to cordonnier kaka, voilà, la femme cordonnier. Voilà etika la kaka ndengwana ye asala ka ba sapatu. Ala muki na tongo olier akende ko luka ko senga mendicité akende ko sala makambo ya soni o se pelisa ka badute. Elle a préféré s'identifier particularité. Imaginez que moi si à ça là-bas, ça pas tout. Combien à cause de ma client. Et puis elle le fait très bien. Landa reportage Oyo Anastasie, il y a des qu'on sur quel bon marque. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut encourager ceux qui ont un talent. Il faut qu'on profite. Non, moi moi si à cause de l'ingénieur en construction moi si à cause de la maçon qui vous dit ça. L'air a changé, les choses ont changé. Nyoso et ko salama à tout moment. Suivez Anastasie. Mwasi nde mutu exemple yango yo Anastasie Nyanga jeune fille obozali komona soki otalitai evanda ebongo bote kutu koloba te azar na bote mwasi kitole ndenge tolobaka na Kinshasa kasi apona na ye ki cordonnerie nde musala esalaka ye po azala alamuki na tongo tozali na commune ya Limete s'il vous plaît. Après avoir kosomba biloko na inyo sona wenzali bulu nde aye awa na atelier na ye bota la bino moko technicité Anastasia zali na yango lokola matériel ezate azui bidon obozali komona après avoir komélagie a tchekol akangela mbali kolo pona ko empêcher kole bandaka kosopane bele ta bandiko pakolongo na elamba pwekanga kitoko na mupanzi botala bino moko abandiko kata ba model ya sandal ya lipapa tope ya mokase po wana nde domaine na ye ya koka mwezalike Anastasia salaka pe biloko oyo ezalaka sur commande olobio saelanga lipapa koma jeje akobeta yango tala ndeti na mupanzi akomi deja mwamba kote mususu akomi jei oyo elakisi mayele pe technique Anastasia zana yango botala awa azui model abandi kokata akati na mbeli oyo asilisi abandi kocha tusi achena cuir achekol abambi etikalika awa atunga ezali musala ye asalaka chaque jour yoka communication na ye comme on a Anastasie Nyanga Nazar cordonnière nasala ma papa en dehors ma papa même mon caché non ma chaussure na ko sala mais sauf qu'il y a des difficultés déjà moi et matériel ne ils ont manqué mais ça là moi ma papa on va dans limiter 2 ans déjà premièrement ils ont dans art ils ont dans maquillage deuxièmement dans recherche on a même fait bon vendre la ça les a donc le foot à mon tenait singa cordonnière donc il a une solité donc tout le cas ba fille belé tout ça tout ça on salaire tala ba
bato ya mitema malamu ya bolingo na République démocratique du Congo to pe ba diaspora tika na senga bino service ono na senga te bo soutenir Anastasie po aza mayele kasi ba moyen kaka nde ezokoka te soki bosombeli ba matériel a industrialiser mwa musala na yazali kosala e kosunga ye po ezali ko épargner ye na sombelanga pesanga kabelanga domaine ba fia Kinshasa ya lelo tala oyo ezali exemple à suivre. Voilà. Force à toi, courage à toi, Anastasie. Oyazana moi eloko, oyazana lingi sungi ya kusunga Anastasie à Liboso. Tu peux nous contacter directement na Radio Lokole Télévision. Voilà. Rétrospectif, Radio Lokole Télévision, Sean Nabino, la chaîne de votre référence, coordonnatrice Elongo Nabisonyo, surtout là qui wana pona kosunga ndenge bozomona kokabula moi eloko mukie balobabalia kanabatu. Alors Radio Lokole est descendu dans na et pas ba famille ya ba congolais quelque part et pas wapi ba congolais bazalaka na quartier ya ba congolais na Yoville et pona kopesa moi fufu mukie moi sucré, moi quelque chose pour na ba tout oyo basala kinango besoin. On n'a pas dit que batuana basana moite mais ali symbole oya kolakisa keno baliaka na batu kosunga batu oyo ba zangi moi quelque chose ya commettre sous la dent pendant ces temps-là. Voilà, c'était ça ndebole komono wana. Donc équipe Mobimba, il y a Radio Lokole Télévision est descendu pour na kosunga oyo et Salama qui wana voilà geste à encourager to pesi merci na batunyo surtout oyo ba kamba qui bayamba qui délégation ya Radio Lokole Télévision to pesi bino merci matondo longonia ezonga et paina bino. Suivez plutôt ce reportage. Terminus pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Misonanga emona bato ya ndenge na ndenge. Kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa vega ke ozalaka kitoko. Akondi mangate po azomona yote. Crispin Kafunda. Ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour. Esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo. Okombla ba vie nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde. Nakopona kaka yone terminus nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popene na yo kaka elengi. Stofungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na langue e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka ballon ekota na poto. Na linga lelo na suki poza terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Aussi bien limeti pembene sa se papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu.
dans mon cœur, tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix, na Jobo. Okondima te makambo asalaka nga yango esengi nasuka se na ye. Yaya Jenga, Zairoi, nga nasuki se na ye. Celle contre tous. Okondima te makambo asalaka nga yango esengi nasuka se na ye. Pasteur Midon Pailor, nga nasuki se na ye. Paul Mukuna. Voilà, Radio Lokole Télévision, bah, Souka Kiwanate, délégation Souka Kiwanate, bah, Kenda Kili Soussou, Kota la Bana, Yaba Congolais, Bana Oyo, bah, travailla qui très bien, année passée, on va passer qui Kelasi, na, bah, pourcentage est belé. Alors, Radio Lokole Télévision, votre chaîne de référence, avait préféré qu'on foute la gueule, Kebana, Minerval, et pour na, bah, moi, Oyo, Mibale, et janvier, na février. Voilà, suivez plutôt ce qui a été cérémonie. Écoutez, quelque part. Bana oyo to sélectionnaki bango according ya ba report na bango. Et là ba parents mususu bazoyi ba report te pourquoi? Parce que batia la foot à bongo te année passée parce que c'est ya moté. Mais selon maman présidente na ba président, il fallait que na ordre. Pour aider bana selon ndenge ba travailler. Alors pour te ba yomona travailler malamu, il fallait tous ba report. À partir de la report, mais to sala liste tindaki yango. Bon, mon awa, liste, n'est pas tindela qui est, n'est pas bien awa, parce que na sala liste, na kanai va photo tirer na musala, mais azana yango. Mon aliboso, ezali Samuel Sampi. Mon maman Isa. Samuel Sampi. Comme ça bien. Petit Alain, voilà. C'est un petit peu. Thank you very much. Aza mwana ya mama Isa. Mama Isa yona. Deuxième mwana azali Jemira Denise Kumbulu. Mwana mama Kofi. Ok. Come. Félicitations Denise. Avant mes chefs à protocole. Moi, on a vu ça tout. Moulamba Wendy. Voilà, maman Fat. Maman Fat. Non, maman Fat. Mon ami né, ezali Chimanga Kamanya. Kamwanya. Oh, na kwa ma bebe. Chimanga Kamwanya. Mwana ingénieur Stani Ochudi, notre ami. La maman Pang. Maman Pang, merci beaucoup. Cinquième mois, tu vas nous sauter, tu vas nous sauter. Voilà. Cinquième mois, Azali, mwana na biso Wina. Wina Ntsumbu, Azali mwana ya papa Jacques Talanga. Bon, le problème, Wina n'est pas ici. Dans la vie solo, Wina attend à l'école na biso Azali. Non, Juven Community. Sikoyo tellement brillant à l'école. Qu'il n'a pas de air supplémentaire dans Saint-John. Saint-John. Voilà, dans Saint-John. On est à travers la vie, on a sélectionné parmi les bana, il y a Mindele, na bana batanga apuna, baké vacances na Eastern Cape. Mais à tenir quand même des photos, tu n'as pas de photos tout le monde. Papa na ye wana papa Jacques Talanga. Natongo abenga ngai expliquer ngai na habité fana bisa honorable président venu moi na la sélectionné papa ya kozwa enveloppe ya moi. Donc voilà.
Ouais, vidéo. Il y a vidéo là. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, papa y est, avec accord. Thank you. Le président fondateur, ils vont taper ici accord. Abinel a déjà enregistré. Ah, yeah. D'accord. 6e enfant, Lula Toto Wesley. Moi, la papa. Félix, viens, danse. Septième mois, Ezali Rose Kazadi. Moi, la maman Saint-Fiche. Moi, la maman Saint-Fiche Njoko. Maman Njoko, bien Njoko. Njoko. Ok. Merci beaucoup. Kizomba Nyangi Leradi. Leradi. Mwana na biso Bemba Mabiolo mwana ya mama Bennett. Voilà. Vous allez na mwana na biso Charlie Mubiala. Azali Ndoi ya Thomas Charlie Mubiala. Merci beaucoup. Thank you. Wow, it's new, c'est nouveau. Hein? Ah. Ça va au télévision, but you can carry it, it's not so heavy. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ok, guys. Before everything, we want to give the speech to our father and mother. Okay. Mama na Pelende and Papa Papa Pelende. What's happening to kids, our kids? Okay, let us listen to them. I just congratulate you what you have done last year about you. Okay, so now we try to pay the school fees for 1 month. Normally it's supposed to be 2 months, but it's still on. We're still going to talk with the parents to see how we are going to pay another month. But what we promise you, between you here, all the kids who are here, we are going to see until April, all the kids who are here. If you try to make 90%, we are going to pay a full school fees for you. Wow! They want go to make 90. I want to understand it nicely. If 3 people, 3 kids make 90%, we are going to select. The one will be high, 95, and say what they are is the one we are going to select. So, if you make more than 90, we are going to pay the full school
Full school. Okay. Thank you. Thank you for kitoko tosomba basaka bino telingo famille wala bana toza mal côté mais neno ko bino bosali botomboli ka communauté na biso parce que l'argent vraiment va aller dans les écoles on a bino botomboli biso sans le savoir et puis bosokoli biso image na biso amundi wana s'il vous plaît. D'ailleurs, la femme qui a bénéficié de la télé, c'est toute congolaise engagée. Nous sommes une organisation de femmes qui a un bon côté et on peut savoir la télévision en temps. Mais il y a la temps où il y a après si vous voulez nous voir ça nous tombe. It's okay. Non, bah il y a des gens qui ont bon la communauté nationale. Bon bah il y a la bateau nous tombe. Bon bah parana. Bon bah tombe côté fils on est nous tombe na momina et. Voilà. Voilà. Président de la Fondation Radio Lokole TV, papa Fiston Pelende, na maman Rina Pelende, bakuta na communauté pe ba sungi bana na biso. Kolo apambola bango. Mutambongo azamu ninga na yote, mutumo azokaba sans difficulté. Azo sunga bana na communauté na biso. Maman Rina Pelende. Voilà. Voilà, les alliés apôtre Charlie Moubiala, Moutouna Nzambe. Marina Pelinde. Voilà. Mercedes Compressor. Mon ami personnel, que Dieu te bénisse. Encore et toujours. Maman Rina Pelende, maman Kabaka, collègue maman Denise Nyaki, collègue maman Olive Lembe. Ye Oyo, avec les autres descentes dans la communauté, Moutou Oyo, à la Kaya au foot et la banane minerval, puis à Kokisi Yango. Ils ont été à l'Ikukumate, ils ont été non, non, non. Là, c'est très bien. À combat communauté, Tolobi, merci. Le fameux affaire passeport, il y a Monseigneur Donatien Cholet, Toyoka Kiango, Telaki Nsango, Abbé Topé, Monseigneur Donatien Cholet, Tanga Utaki Bongo na Tanzanie, Bakitaki na Lubumbashi, et pas puis fallait qu'il y ait Kisasa Baki na Brazzaville, pour na kokuta na président Denis Sassou Nguesso na cadre ya ko négocier koluka kimia na mboka et Kolonsomi. Il y a Congo, mais son passeport a été appréhendé par agent, il y a DGM. La raison n'a pas été justifiée, mais quelques heures plus tard, après coup de fil, le passeport de Monseigneur Abbé Cholet, c'est là qui est en Gombe, ça comme dans Brazzaville, mais pourquoi est-ce que parce que la délégation, mais passeport qui saisi Abbé Donatien Cholet, tu peux Monseigneur Donatien Cholet. Alors, on ne va pas rentrer dans ma cambouana, ce n'est pas une émission politique, mais tu peux une information. Et en ce cas-là, passeport n'a pas beaucoup. Alors, hier, on venait de suivre, hier, voilà, on venait de suivre discours, il y a opposant. Martin Fayoulou a interpellé tout le monde, a interpellé. Il a demandé à Kabila de se rappeler ce que le Congo lui a donné. Il a exhorté Nanga à déposer les armes et à joindre dialogue aux initiatives yaba catholique, machin. Mais qu'est-ce que les gens se sont dit? Mais comment est-ce que Martin Fayoulou a lobby pour na Kabila, a lobby pour na Nanga, mais il n'a pas pu Koloba et pour na président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que soupçon est-ce que Martin Fayoulou a commis ça pour l'intérêt? Il y a Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'en principe, il fallait qu'il ait quelques mots. Et surtout, c'est lui qui était entre parenthèses les gagnants. Il y a élection, il y a 2018, Oyo, ça pouvoir. Oh, Nanga peut ça pouvoir et pas il y a Fachi. C'est ce que les gens disent, on ne sait pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il veut blanchir
les pouvoirs en place, il veut se rallier. La Fachi, on ne sait pas. Alors, on a sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet. Il y a la partie, il y a discours, on est dans ces choses, juste pour vous informer. Suivez. Voilà, honorable, tout le monde dit micro. Il y a un sikabwe tokobete dans solo et salami na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire. Pointe-Noire mboka ya makambo. Bana ya Pointe-Noire mbote na bino na pesi Liz Manzambi, Liz Maimona, Amanda mbote depuis Pointe-Noire. Pointe-Noire est mboka ya mystique baka mingi ya mabeba histoire mingi mystique to betaka et sala makana Pointe-Noire. Ya na soko insister. To soko bete dans solo surtout ba ya mibali. Ata ba ya basi to ebisi oteke osala procédure oyo pona au comme la étape oyo ndeko Olivier akomaki. Ndeko Olivier azali un jeune homme ya yango na bendaka ba parents matoi. Salaka attention. Luka oza na minimum ya vie normale. Bana bazanga eloko te pona mabe ekota te. Ndeko Olivier famille na bango ezalaki na Brazzaville. Na Poto. Alors kaka ndenge ba jeune bakomaka bana mi bakantaka soka azu diplôme d'état, azu baccalauréat qui a koy mukolo, il peut se défendre à lui-même, machin. Alors Olivier tanga seke là si diplôme Olivier azela ba parents ba foutela emina il s'est dit non maman là kena no coup de main na port na Pointe-Noire na luka so na zuma quelque chose na ko banda sikawa ko futa minerva ngamboko na université. Bon. Papa apprécié mokako soit Maman a payé mon kakoswa, ba fouteli kuto Olivier Tike à Lungwa, na Poto na Brazzaville à Kende na Pointe-Noire. Tango a commis na Pointe-Noire, à sali moi liboso, moi connaissance, moi deuxième, troisième mois, ça tenait toujours pas. To ebi yango, est-ce que ma solo beta maka mingi na Pointe-Noire, ma solo ya ba sirène. Est-ce que ba sirène nyon surtout bazalaka na mbongo. Yango a invité pour nabino honorable Mama Fifi, ya lo bakazali sirène. Akoyebisa biso ya uta na mai akoyebisa biso est-ce que ba sirène nyo surtout bazalaka na mbongo. Alors lisolo le beta makamwa trop na Pointe-Noire ba sirène soko si moi sa sirène akabando peso mbongo machin ba jeune belo mona kabango awa basana ba basi ya sirène yango basoka mbongo. Alors tolma ekoti na matoi ya Olivier mingi. Olivier s'est dit mais comment c'est fait ngala ko so moi si ya sirène wapi po na sana mbongo tena luka mbongo. Après ça ngaya tambongo na bongo sa famille na biso pour moi été. Ya salaka attention na biyoka yoka. Est-ce que komi to sola pembe eza radio lokoli. Ba conseil nyonso tout ya balabala. Ba conseil nyonso tout ya ba camarade il faut landa. Vous comprenez? Au combien c'est que bien. Alors, tellement ok yango trop moi pauvreté pelati moi eloko kolia te bakatuku bianza. Et comment les garçons ont abonné mutuka pour les qui a bien garçon pour savoir garçon à cause de la mossa sirène ba imagination. Olivier a commis na niveau ya kotuna amona akena jour moko na wenze amoni bon jeune papa moko le kalata ki nzambala. Il s'est dit que nzambala go ça musulman ne ba makambo et puis que Olivier a approché tonton Bondi a dit que ça a créé ma connaissance on dit que ma femme n'a pas pu à côté ça va papa on tient à ça moi ça mualim c'est vrai ça tombe très bien. Au fil du temps Olivier va dire que n'est pas vieux na ba sola ti afungwami abi vieux moninga leza na oluka mo sa sirène pour la sirène pour la ligne na ko na mbongo mwali mwa ici to luka mo sa sirène basi ya sirène basaka makambo ebele basaka bazua makambo ebele donc yo ko hotel na ko mo sa sirène okoka ça va il kambouté mwali mwana vie wana ebsebo ça va yaka azubic rouge na papier duplicateur abi comment makambo wana ngo besoin akomi makambo wana ngo besoin besa mo sa sirène après ça nga mbongo machin ça va OK
kata moi Juliette mukie na liboko na yo signé na papier wana yaya et puis quand tu as besoin d'argent tangu mbongo ezate tu peux faire n'importe quoi on a benda kayo mato yaya keba ko sala ba ya ba pacte mususu salama pour contrôler la vie na yote ba tu ebele ba salama kamwana bo mwana ayeba kate mais na kimukolo ba conséquence bandi koya na kozonga na liso na pese au exemple muki yaya tangu to bana ko kola ezalaka na bakamono o Karine na ngai o ki Karine o ka mwasi na mwasi Karine mbali o zami basi na basi to pe ba jeune garçon ba jeune fille dinga non en tout cas amour fou ba bosani kezali ba bolingo ya bandela okomona jeune garçon akati moi Juliette awa mwasi pa akati moi Juliette awa ba melani makila ono bisona yo ti liwa yaya eza l'amour d'enfance amour scolaire o bo sala webi yango te ba pacte belé bo sala wana e rattrapaka batu dernièrement to la sabino awa na Allemagne kutu et sika mo sala ka ba amoureux bayaka bo saki bo lol bo aussi cadena bo kanga cadena bo si fongo na bobaka na mai yaya oyebi etada ma mutute yo sine pacte ndengo wana bobaka na mai siko bino pona ata oyake ya bali oyake lien wana ezali est-ce que komi il faut faire très attention pour te loba quitter tolobi tango Olivier a signé na makila na yewana tonton wana papa wana mwalimu wana ebisi kende ko bwaka yango na toilette au flasher mai yaya to saka bino salaka attention toilette ezali esika ya mabe oyo ko bwaka kabilo communauté tozo benda bino matoi ba ya basi bino ba bosa kana na ba période na bino mastu batawana ko bwaka kaya ba bande hygiénique na toilette te ata peso ko zoki moi makila mukie ozi papier hygiénique opangusi ko bwaka yango na toilette te soki obwaki yango na toilette yo se sacrifier na kenda pona ko bagisa boye osi mouchoir papier mouchoir olongoli mutoki na yo to olongoli ko bwaka yango na toilette te est-ce que komi to soli pembe to peni yo tango abwaki yango na toilette abi ça va ici les kenda na ngope yo sila ça va bandi pour ça non mwalimu wana tonto ya ça va yo moko zela okomona eleka na ngope et bah continuer parce que Olivier n'avait pas d'amis comme ça qui kurutu wana lokola amina ye petit bitinda kande za la kana 3 mois après alors na quartier moko bande ko Pointe-Noire boyebi quartier Tchétché na yete na prononcer yango très bien to abi est-ce que Tchétché to Tchétché quartier Tchétché vers église catholique Jean Bosco match moko ezalaki Chigo, Olivier Andeko Kende, la carte côté wana na église Jean Bosco pour akende kota la match côté wana. Pour ça na terrain muni ba betara match wana. Akomi siko akomi za ba bamoko na enceinte ya paroisse avandi boy abona ka fi moko boy doki ya kitoko. Ya moi pembe normal aye avandi wana. Tanga fala bi moi so gitoko bo ngape salite besa na moi sa boye ndenge na signé kaka malaba ko Olivier approché abandi ko swana fiwana comme on nani o comme na nga Blandine comme a Blandine faut faire attention à Blandine la ksara nango nasala kana souci ya Blandine pemba na lingaka masati kana motema na onema Blandine za mystique papa Fiston yo bongo na so Blandine ngako na Blandine na sira nte esera lo bindengo wana to so la pembe comment sira no ko Blandine yo ko no Blandine fo ya tutala makamba Blandine pemba mbote na yo wa de la forêt je vangantama na mampata bokomi c'est que bien maître ninja kendaka ndengo wana voilà ngako na Blandine boye marché oblo so la cab no to la na côte sauvage. Côte sauvage, et ça plage, n'est-ce pas? Et ça plage derrière. Ok, ça va. Non, là, c'est pas là. Il faut avoir un fan quelque part. Kuna ebisi ba parents na ngaba na Brazzaville, mais ngana fan na Pointe-Noire, na Tchétché, machin, na za na arté. Mais là, bunda c'est pas. Non, premier ate, siko to mona na ndenge nini. Voilà siko yo, Olivier Tuni Blandine. To mona na ndenge nini. Ay bosiko pesa ka numéro de téléphone ka benga. Olivier benga za téléphone te.
nga za téléphone tabi oza téléphone te so na bengo nde na bi ah ça va nde oza téléphone te wa Blandine nga pla lingi na ngayo comme ça to okende ti e pa na bino ngala mona isiko vandaka comme ça ngala ko ya ko luka yo ah allez Olivier a changé ba mo bulu ma match longo na mutuna yi ba keina Blandine est-ce batambola ki makolo yi parce que mutu ko on n'a pas déterminé mais ba keina Blandine tangu ba keina Blandine boye tangu Olivier ba keina na Blandine tangu Olivier ba keina Blandine ba komiti esika oyo Olivier avandaka. Tango ba komiti esika Olivier avandaka, Olivier ABC Blandine. Que non ça va nga avandaka. Awa Blandine pe amoni esika api Olivier avandaka. Tozongi entre parenthèses muke récapitulation muke parce que moni honorable papa Johnny a commis il faut ayoka lisolo ezalaki tozobeta lisolo ya ndeko Olivier likola mpiaka abayeko luka mwasi ya sirène azoluka mwasi ya sirène akeipa ya mwalimu moko mwalimu ya sizo ko sirène ça va comment makamoni na papier akoma na papier et puis ABC kata Gillette na msapina au signé a signé la Gillette abwaki na toilette 3 mois après mwasi na église catholique na bon église catholique en fait libanda qui la match amoni mwasi moko comme na Blandine tout ça c'est tout ce que mwasi ba diko solo no c'est pe na Blandine conso tolma Olivier zaki na téléphone te Blandine habito que ne pas na bino ngana ke de siko fana pona ya ba ye amoni sika fandaka ça va même jour wana tangu Blandine akei Blandine na misi mbongo ezalaki na France CFA mais na yebita ba to tia ngo na valeur ya dollars pour tout comprendre à payer $1000 10 billets à Franklin ça va qui ah ya pesi ngambonge bele boye ndenge nini wana kutu Olivier Bouleza te ka côté demande sur moi sa sirène ngo pe batu bakanta lokola sirène face à la mundele ah est-ce que c'est la face à la mundele na habité to kosola mama sirène awana yaya okoka mama sirène na loba na émission alelo ah o combien voilà. Est-ce que sirène fa la mwidu na mona image mo le kuna o bakangi mami wata mutu mundu basalaka yango to yeba akeipa kotino mbala moko tanga 8000 wana ebisio ale Olivier moi provision pour ida sakina machine kishinga pe moi annexe na wana do moi provision bebi ka a comme ça moi bien a sompe ma mousse moko moi bien pour tala siko moi ça va ndia otala yi ça va akei lobi nango sirène wana en fait yeba ina mteka sirène Blandine alingi mwasi sikotanga Blandine aye lobi nango wana Blandine ko ya ye aina biloka kolia lambi kaka ndeza la kawana siko Blandine ndenga zo yela ye Olivier amona ka bu Blandine akoti mbamoko azaki na mousse na lali bu koko na Blandine moi biloka kolia badamba ba soso dio bambisa mai tu wana damage penako Balé na bango ta basisco lia do kinostuana do fait écoute zanga raté normal siko hermo siko yo Olivier abi avant akende Blandine na misimbongo belé on ne sait pas valeur ko beba bimbongo ça soit 5 millions sur des français fana habita tout kambongo belé après si susunani yo Olivier abi zianan mais Blandine yo zo pesa nga bambongo belé boyini yo sala kawat o nga sa esika moko te bosiko bambongo pesa ngo so wango wapi o te papa na pesa bambongo belé na ma o na bambongo belé bino ofanda kawapi o no biso ofanda na côte sauvage côte sauvage bandeko ya ponte za plage plage côte sauvage dans la plage praia kotoana Bon fana na côte sauvage nini bon akipe yango za zimbongo mbala moko akeipe atike na kwa akei Olivier abenga mama na bango na Brazzaville mama en tout cas na jui mwasi moko comme na ye Blandine machin pesa nga bambongo konso kutu boso abandi ko tinde la famille bambongo ba leg na basi ba bino ça va en tout cas ça seme ki malamu ebika ba ndeko ya basi so ki seme ka pesa moi ki ba ko linga ye makasi pona ko linga seme ki te mais pona intérêt seme ki a libérer raté. Voilà. Allez.
ndengwana abandi kopesa siko tellement ba umeli siko po Blandine asola pena ba leki asola pena ba leki ya Olivier asola pena maman na bango mais papa sona papa ta charisme papa n'est pas quelqu'un au blague ndengwa makam papa soka koti makambe saka makambe comme na suka déjà papa va saka na papa. Alors, au fil du temps, Olivier P a comme na moins inquiétude. Olivier a comme na moins vie normale. Ba longwe kutuana, abazoli ndaku quelque part. Ndaku ya 2 chambres, au moins que non moins vieille puis ça va. Olivier a comme na mutuka. Siko un jour Blandine a quitté. Olivier suka anet Blandine a été là que n'a pas privé na ngana ya mwalimu. Banda bakoma nani Olivier qui m'a vu à mwalimu, on a suivi à mwalimu te. Mais akenda Olivier mena bien ka akenda pas via mwalimu. Ah viens boni Olivier comme na mutuka. Te viens na petit moko boye pe viens na ngata na mbongo, machin mtazo dépendre nani ko comme ne Blandine. Bafana ka boye singa non, bafana na côte sauvage. Tangu ya oki côte sauvage. Tanga yo ki côte sauvage abi au monde makambe simbi yo bandai ko luka oso moi sa sirène kasi moi sa sirène yo wana yo ko Olivier te vie oso moi sa sirène te asa mutu mwindu azande pembe ko so abi mais c'est moi ko ti sirène azande yo ko sirène fa za mundele te sirène a rosa mutu mwindu a rosa la pembe a rosa la meti a rosa la mundele a rosa la ndundu do eza vie normale kuna mondu wana c'est vrai le Blandine a sirène a bien la sirène ay bien si pas na côte sauvage yebi se bo ne pas la bino ta sura aucun mais ma pas na bino ça va elekele kinango lobi siko tango Blandine na ye donc chaque fois soki Blandine na ye apesa kaka tuku bianza makasa nkembo à cette fois-ci Olivier yebi non ndenge ali en tout cas pas na bino yo oyebi déjà pas na biso oyebi pas na biso oyeba ndeko na ngai mais sika na lingi yo pe okende epai na kende pe komona bandeko na yo bapara na yo abi papa na so très méchant lingi te papa na so très méchant to pala na côte sauvage soto ke kuna ba o sepela na ote ba lingi te papa so dinga to bima aloki ba reso ka abi non nga fala ke de pas la bino tellement insistance ezalaki abi safa to kende babandi ko kende ba communiquer quoi parce que ba pango ça mingi kota plage ba muke qu'est-ce que Blandine a fait ABC Olivier non camarade nanga mo sera c'est na kota nanu awa na so re lo pas camarade nanga comme ça na bima to kende ça va promettre yaya Olivier a tellement que Blandine a kota le pango wana 10 minutes, 15, 20, 30 minutes au matin, c'est pas possible. Moi, ça oublie de venir. Olivier a côté dans le panguana. À mon avis, est-ce que film à côté, tu attends de expliquer ça, mais comment Blandine, tu es habité bon. Il y a ma photo. A mis téléphone, a combien de téléphone, notamment à Sanga, a combien de téléphone. A mis fi oyo. Parce que tout le monde est awate. Tout le monde est awate. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis c'est mon bagage loucarien. Alors Olivier est obligé de rentrer. Tant à Zongi. Akei mama pa fene ya marabu wana ya ko lingate bokende kuna yango a disparaître ndengo wana azoye biso makambu yo so lingate linga gi sirène yo fo so ngi sirène fo lo kaka makambu ya lobaka et comme ne boy do pesi siko Olivier moi ko banga ya ko sakarate alors azongi Blandine na sala ki 3 jours azoyate 4e jour ayekoya tanga yabi en tout cas Olivier ngaba ochanga pression kuna papa na mama na en tout cas biso to kende na biso to luka pays moko to voyager to kende na biso to voyager to kende wapi to luka pays to voyager to kende na biso to kende wapi siko yoza nani c'est ainsi que tellement ekobaki na suka Blandine ayebisa Olivier non nga na monaki
demande na yo ba yaki demande consort na agence non on a besoin mobile yango ngana yaki donc ngala salaka na mai alobi vérité est-ce que sirène peut alobaka vérité qui listing qui pas alobaka la vérité que alors pas vérité na sirène on ne sait pas mais cette fois-ci qui listing de Blandine a c'est clair que non ngai naza sirène et pe si jusqu'au banga ko sakana te bo ça pour mais trop ça ngani à se maîtriser quand tu dis distingué Kilim. Oh, Chris. You can see on top here. Voilà. Voilà. Tango abisi ndengo wana et pesimo obanga mais à se maîtriser. Abi ça va nga nakoya dans 2 jours nakoya na ba passeport makamunyo surtout to voyager to lungo na biso na habiter voyage yango balinga ba kende wapi et pesi siko Olivier Kobanga Olivier abenga mama na bango na para mama ndezali awa mwasi yango nga lingaki ntoka ayebisinga aza sirène machin donc ba parane ba haute pression donc il faut to kimana et to voyager nga ina makambo te zande boye o atikeli nga suna mbongo ebele awa mama lobi mbongo atikeli ya ko simba ngote atindi mbongo musu ba sombi ticket à partir Brazza joie bis yaka na Brazza na habité est-ce que ba sirène ba central ke muto nga kima to on ne sait pas mais là on n'a pas de détails allez mbala moko Olivier Zubis atsongi na Brazzaville a combien na mama na banga joie mbala moko bakena na église basambela pona ye nzamba ye kota sa pasteur Renaud oui wana pena azali sirène ya solo voyage o benga basala donc ngaso bakende au-delà ya to beta le solo mo amako ya ndeko ba balanga peka sirène ndengo wana ande mobile pa ande ko insister kana mono ba parents na yo ba lala boye pas voyager lobby donc ne voyage comme nos parents ba miso a passer comme ba passer ba lala ba la mukate ala mukate mbala la mukate mbala ça ingénieur ça peut kana Pointe Noire ça na chaîne na biso ala mukate ba doya ko mona ye akufia ya bato ebele ba la ko muto alali ba liwa ça ka muto alali la mukita ba liwa mala muté voilà là il y a ça qui n'est bien alors c'est là où tout marche to la liwa la mukita ça ba liwa mala muté donc voilà ça que Olivier balinga bazoya nga okufala ki mutu akena monde wala kuna tala kunteki tala kumamba mbongo ba utiliser mais sirène wana azonga lisusu te et sila ndengo wana yoka siko lisolo na mbongo wana Olivier a évolué ko to azonga sous point to évoluer mais akoma ki na ba camarade na Pointe Noire ya tika na Brazzaville camarade na yemoka benga yeme Olivier oyebi ke to mona moi si oya yo alors ça na wana petit wana Blandine to mona na car moka mystique a ole kana jomo boy ye moko apusa et puis ngana tele msana bi boni tante yo ko bona nani ko bona Blandine ko bona nga Blandine yo mzaki moi si ya masa na biso moko boy te Olivier abi na yebi Olivier te na yebi te ba kokana na ye to tangu ba pre ya wana sala ndengo wana eswane bunga pa sire image ya Olivier bunga to nini moi so na wangana akenda Olivier azana ye traumatisme ezate aza normal est-ce que likambu ekoyela Olivier to koyela ete tala kuntseki tala kumamba disolo Olivier isukiwa yango wana pesi maloba et pas honorable na pesi ndongo pa honorable mama Fifi ya lo bakazali sirène akoyebisa biso sirène ya mutu mwinda salaka ya ndundu salaka ya munde salaka et puis lisolo o lecture na ye ezali boni honorable mama Fifi malobombo ka yo na lisolo. Oui, bonjour honorable président, bonjour papa Mariala, bonjour à tout le monde.
Mama ndenge ya ye wana oyo koluka wana yakenda koluka basirene oyo bamystike bamai wana yakenda koluka o wana eza différent o wana ya kuta ebale bongo na yo oyo oza naturel obotami sereine oyo akobotama eza normal oza pe doté na bapouvoir ebele bachance mpe ezali mais oza ndenge moko wana o wana te po o wana aza kokwaka bamagicien akoki kozwa babien na bango ebale azopesa yo parceke aoyeba ndenge aosalela yango bango mpe bayebi na suka nango yo mpe fokende osala mpona baninga mosusu wana eza ndenge wana mais oyo obotami boye yo moko oyeba pe te oyo oyeba yango mosusu okoli okomokolo okoki okutana motu moko boye ayebi mwa makambo yango soit azolota yo na mokili ya mbisi ou bien babeteli lisolo ya mosu akende epangangaka etalisa obele omo boye bayebisi eke ozopana mwasi mwa serene mais eza ndenge moko te na oyo ake kozwa wana ya ebale wana oyo ya biso normal ozala na bachance normal soki olingi mwasi wana akozala mwasi moko ozala tirante mwasi moko s'impose nde makasi bacaratere yango wana soki oza besoin mosala ezwama oza besoin mbongo okozwa eloko nyonso oza yango besoin okozwa mais il faut yo nde obose eza teke ovandi ngalaka kozwa quelque part soki kote nini nde nayeli yo non eza ndenge wana te bosiko oyo wana ya okende kozwa ebale o wana ya mystique ye ndenge ye alingai mbongo mwasi wana bando yala mbongo azolamba biloko wana ya mosusu yo ozomona te omonaka ye nango olio omeli eza biloko mwa badele mais so obali serene eza dele te so mpe oboti na ye obota serene mais eza nango na dele te mais o wana ya ye epi na dele soki amekaki kaka kokende voyage wana balobaki mbela azonga ete mpona bon physique alinga alamuka te siko si donc veut dire na ça mai kuna za monde mosusu monde pena vie normale to vivre boy eza pena kitoko ka ndenge oyo ezali biso nde biso bangonza kembango asa mema ngai nayebi mer nayebi mer océan nayebi bafleuve na biso na kati ndenge ezali bamai nyonso tozalaka monde ata barivière njili bafleuve ezala bamonde to kaka na mai ya minene nyonso ezaka bandako ya bato eza kaka mokili ka nde mokili eza boye mais fleuve nde eza ka sali te nde ka afrique eza ndenge ezalaka fleuve eza bongo bon soki oke mer kitoko kaka apoto boye eza vraiment kitoko ya kitoko vraiment donc monde wana eleki biso na monene eleki biso na monene monde asa mai eleki biso na monene totambolaka mobimba te ndenge yake natambola ville navandaka mobimba non totambolaka ngo bongo te kende ka alakisi yo omona yango ndenge ezali ndenge tomonelaka na molimo namonaki bavoiture oyo namona awa te namonaki bandako namona biloko kaya kitoko mpenza eza goudronné bakote mosusu eza pelouse kala kwa mokili epuis totamboli oyeba teke eza mai omonaka kwa mokili po tozali likolo ya mai apres tokoti okasaka totambola boye soki okenda mpe mai ndombe okasaka totambola ka boye me na mai ndombe namona eka bato kwaka afrique nde tomonaka bamisu bilamba kopasuka bandako mosusu omona kitoko te biloko namonaki yango wana ngai donc mai na biso afrique mpe ezaka belakele mabeko po eloko mona monaki kitoko kuna eza te oyo ekoko atire nga kwa namonaki te oyo namonaki na océan nde antuka nalulaki yango nakobima na biso ntango tobima nalulaki bakalebase namonaki bakalebase moko kitoko likolo ya mai ya bafleur eto eto nalulinga papa nasepeli na bafleur oyo alobi nanga yo oza doté na pouvoir makasi koleka babiloko ozongo mpo kesala nango nini nga ok c'est bon tobimi tokei essentiel atalisi ngai mokili yango namoni mpe na bato baza kuna
namoni nanga mpe na bato mwindu mosusu na mindele mpe na océan bazalaki mais bazalaki propre bazalaki bien kandi biso ozala na Europe po bazalaki oka biso na Afrique te omona moto moko lokola elongi etengama soki ndeni omonaki mindele to bato mwindu to nani bato mwindu mpe bazalaki mindele mpe bazalaki barace presque nyonso namonaki ndenge Olivier azwaki sirène ya mutu mwindu mutu mwindu bazalaka sirène ya mwindu oyo batindelaki oyo babengelaki na mwalimu ya mwindu oyo abengelaki ezalaki oyo ya mwindu wana abengelaki mundele te po soki abengelaki mundele ya mundele mutangaya mais siko tomonaka siko oyo baataka mbisi azaka lokuta mbisi lopola mbisi ezaka nini kasi mbisi wana ndenge eza wana soki abimi na mai akomi na makolo oko ya biso nyonso te ndeti ngai mpe oko na sirene so naolota ndoto naza na ebale naolota ndoto nakomi mbisi na se naolota ndoto teke na telemi naotambola naolota ndoto nakomi mbisi na se soki nabimi na mai nazongi motu eza ndenge wana bana basi wana bazalaka kitoko mingi eza automatique so okoti na mai mbala moko lopero wana ebimi mpe yango moko ebima bongo po oza moto ya mondo wana aquatique ebima ndenge wana yo mpe soki mwasi wana amemaki ye alinga amonaka lokola mondo normal alinga amona bongo alinga ayeba mpe teke akufi kotoyo po alinga akoma habitat ya kuna si alinga akoma habitat ya kuna yango wana okende osala bapratique wana eza très dangereux oyo akende osala eza très dangereux kaka lokola moto kaka ake kozwa bamagie te moto akezwa kiti bongo soki biso na Afrique ekomi okoka blague moko boye soki ye nakopesa sirene opia ye sirene avivaka na mondo mpo yokela opia ye soki opia ye soki ekomi bakende ndeti wana okomolinga mwasi yango mpo okolingi mpo azala mwasi moko kitoko soki otango bino mokende na mboka wana parceke yo kozonga esu koto kozonga te ozomona ke osali perte na famille ozomona biloko mingi ifo tozalaka nango na limite koanvie yango ozomema mabe oyo heureusement azali mayele akimaki avant bake babondeli mpo na ye mpe atiki ye mwasi yango mpe serment akela bezo mpe akolandela ye te mpe akutaki na paster mo ya vrai so akutana ya batente ndeti badelilesi alinga abika te mbela akufaki mpo anga kosala eloko te ale ye alinga akufa na mokili oyo ya biso oyo po mwasi wana anga poursuivre ye po mwasi aza pouvoir koleka ye po malgré baozala na ye apesaki eloko te aokabeleka mbongo so ntango ye alie mbongo ya bato ye ayebi moto mbongo wana ndenge eyeli eyaki na makila moto ni atravaille mbongo wana auti kosala mosala moko songolo azwi mbongo ya bato ya mosala ya moto baye kopesa yo mais bato ebele mabe nde oexplike obi tozala de sorte ya basirene ya mai nde ya mabe kuna mais ya vie normale bobi wana eza mabe te wana eza ya malamu sikoyo soki ozala mwasi na ndako okoyeba nde ndenge ya sirene bon yo oyeba te bato bayebaka mingi loba mwasi ye moko ameyebi ke ya sirene nde abeti lisolo soki ayebi te akoyeba te bato mosusu oyebi na ye te kasi yoka ndeti yo boye okoza mpe nzete ozalaka no nzete obotama moto okoyeba mpe te na mosusu ozalaki mpe antilope obotami moto okoyeba ngo ndeni ifo bayebisa oyo okutana mosusu na bangunza nde biso boye na bikuli yo alinde oyo koyeba ke ate nazalaka antilope soki tokoyeba te mais sikoyo na basine moko neti ya kimutu boye no sava opesa mwa basine tekeni mwasi omona oyo mwasi wana bote eleki makasi seki aza sirene to mwasi wana aza mwasi ya chance to mwasi wana okomona basine neti boye douce mwa mike wana neti nini okoyeba te okoremarke eloko te po oyeba fo ozala na savoir oubien miso na oyo elotaka bandoto emonaka makambo honorable wana okoyeba mpe moko mosusu loba yo oza sirene sikoyo oza sirene sikoyo yo fo esa biso sikoyo okoyeba nde nike musulman yebaki ayebi kete mwasi oyo ozala na ye oyo aza lokola basi oyo nyonso te ayebaki aza musulman
mutu na ngeza honorable yo za sirène siko tozi chance wana ya koyamba sirène na télévision monde entier tena biso pesa biso mo masini que non soko moni mo standako azaboyi po yo za ye oza sirène fo yeba okomona basini mwana ke mwasa kota sirène to s'impose mingi toza ba autoritaire to s'imposera trop to lambara bien tozala basi kitoko ozala pe propre tozala makambo nyonso bien osopo ozolela oza mosala te soko olingi ngai mosala kezwama ozala bambongo te soko olenga okosimba mbongo eza ndenge wana mbongo yo okezwango kasi po baza na bapouvoir na yo po komozwango tokomosangisa makila tokomosa mobali yo mpe mbala moko makambo okomofunga na vie mais siko fo ozalaka na attitude mpe ya priere mpo ndeti ngai nabondelaka mingi ifo ozala attitude ya priere o mosusu babondelaka te mais okomona mpena baporte efungwami ya bulo biloko nyonso ozala okangama te olela nzala te e ozwaka mosala te 6 mois 1 année non so oli mosala esagika obetelanga lisolo ale mbala moko na ndimi nayoki mawa mbala moko biloko mosusu ekokisamela o eloko esalamaka naturel nga mpe na oyeba te esalama nde nini eya biloko mosusu mwena fongolango mpe awa eza te tokofongolelango moko mosusu ebongo soko siko omonaka moto akokufa be omoni api o message wana mpoza sirène wana oza no sirène te wana oza voyante mosusu oza mpe ngunza nde okomona babiloko wana mosusu wana mosusu okomona te merci honorable mais côté ya mystique kosala bamystike en tout cas na okoka te ke ona kato banzolo kona mpe okisa bokoko puisque naza yango te nayebi mpe bakoma banzungu wana te mais yo nde vie eke mata soki ozalaki na se omati ozalaki na komata likolo okita no okita te ozalaka likolo jamais olalekanga nzala jamais nga mpe na kozangala ngai ndenge bato mosusu bazalaka komona mpena kobamba maputa non sera nazala bongo sirène ya mokili eto ya bino boye obai na yo oboti na yo bana mpe normal bana no bakozala basirène to bana normal baza basirène bautaka na ebale kuna kasi bautaka ebale ebongo ya mibali bapratike mokili ya bebombami ebele nakozala omona naza boye nakomi sali te nga mona oyebi teke nzoto nga basuye yango omona kaka na butu bakesokolo na ebale obongami mpe mbisi esili mpe obimi mpe oye normal boye ndenge wana biloko wana esalama na spirituel est-ce que basirène ya mai mpe babotaka obali ye mpe aboti owana te owana ye ake kozwa wana obota te paza mwasi wana ye mission asa mission na ye esili akei merci honorable soki basuka batie o condition okoki yango te babomi yo merci honorable mais ye mpe ndenge ezuli ye na ndenge azulaki ye na facilité na ndenge baovanda na makambo nyonso eleka toyebi te basaki combien de temps afongoli masolo yango bien te basaki combien de temps ezalaki ndenge nini mwasi aza kosowa na ye nini c'est ça c'est limité kana kolia na mbongo il fallait normalement toyeba nyonso wana bapesa esolo ndambo merci honorable papa Mabiala lecture na yo ozalaka peme na mai na Durban na KwaZulu omona basirène kuna te bonsoir tout le monde bonjour tout le monde bakolimbisa kola mona biso tolandi histoire oyo vraiment na temps moko mwa molai makasi ndenge mama fifi a expliqué eza bongo nde mama alobi ezali na basirène ya mokili na ya mai moi je confirme ça basirène ya mokili oyo babotamaka moto abotami na ye aza sirène bamisu baza conscient na bamisu mpe bazali inconscient bazali eza mpe na baoyo bautaka na mai wana ya baesprit bautaka na mai bon ndenge nasala mwa différence moke wana nayeba mwa moke koexplike
ya mai normalement bazali bato bazali na service ya devil ya démon ye moko en personne izali kaka bato ya mokili donc basi ya mokili ba oyo Satan a choisir a travailler na bango alongola bango na mokili akomisa bango na mai nde bakoma ba esprit oyo tombengaka ba sirène parce que ce que tolandi na Biblia tango ba ange bazalaki chassé na ciel il y avait pas une sirène là-bas sirène azalaki te basi ya ba ange bazalaki te bazalaki ka mibali mais ta ba bakoma na mai ba changer o bakomi ba basi ainsi de suite Satan a joana kaka na nilimu na biso batu tozwi mutu lokola andateka ndinga zaona andateka tobenga andateka soki lelo andateka kufi parce que azali déjà par moko aza déjà esprit par moko aza déjà aza na mutu nde tozomona ye wana bato bongo Satan azwaka bango après mort na bango ibino kokomona yeke akufi menzoka kufi te Satan déplacé atie na monde na ye wana komi koservir ye comme esprit et puis bato mosusu babanda koevoke ye na makambo bango bakozala nango besoin nazalaki na pasteur nanga moko pasteur wana paix à son âme pasteur Walter Kabamba auta asplikaka nga parce que ye tanga azalaki kotanga na université ya Lubumbashi na Inilu Kasapa na communément tobengaka tanga banda kotanga kuna depuis kaka na première année na ye ba introduisaki bango na kati ya ba Rose Croix donc Rose Chrétien banda ko kende ba réunion en tout moment ba pesa bango bapesi bango nani tobengaka wallet moko ya magie oyo ebimisaka mbongo chaque fois bazwaka ba $100 bango nyonso bana classe oyo bazalaki basinaki makambo wana banosala babiloko wana epuis ntango bazalaki na classe bazalaki kosala sacrifice ezalaka moke bakemwa réunion bazongisa bango so bosisi classe bokozwa misala ainsi de suite mais après avoir aussi sa classe na bango donc année asuka aussi sa classe il y a aussi sa université nde place bayaki opesa bango bacondition non il faut balekisa makambo fele ezalaka te bakoyebisa bango ainsi de suite lokola esi boliaki il faut mpe bopesa biso kote otolia nde babanda kosenga bango bato bapesa bato basalaki bashwa kuna baepesi 5 personnes donc mama na ye papa na ye na bafrère na ye na kati donc famille oyo ezali restreint alors ya yokaki somo ntango amoni ekomi na modele wana ndinga akimaki akendeki pa pasteur ntango wana pasteur Aidi na bala azalaki na vie akendeki pa pasteur Aidi na bala nde Aidi na bala protégeaki ye enfin makambo wana yaki osila donc atikalaki na témoignage c'est celui qui m'a expliqué que il y a des gens oyo bazali vivant bo bakota lokola topesika exemple lokola vie na biso Edingwe ndenge azalaki wana lui était déjà un homme esprit na homme azalaki mutu normal lisusu te nde toza na mokili boye maintenant soki ndenge akufi eke achangeaki makambo na ye wana te mpo alanda nzambe obe andimela nzambe complètement bazotravailler na monde des ténèbres mais maintenant na monde des ténèbres bakopesa ye akovivre na baannée ya bato oyo baza normal awa donc soki année akofanda meme ata 2 siècles akokufa te kuna na monde wana c'est-à-dire bato bazwaka na basacrifice baannée na bango nyonso wana ozalaki fale okufa na 60 ans babomi yo na 30 ans donc oyo etikali likolo wana bazwi yango bapesi mutu wana oyo azoservir ye donc Satan asalaka babiloko wana mais sikoyo histoire vraie oyo ngai naza nango sur les sirènes ya mokili ntango tozalaki kokola personnellement ngai nazalaki mutu oyo nabandeki kovise kaka bafamille oyo eza na misolo c'est-à-dire soki famille ya bino eza na misolo te omona ngai te amwe ke yo moko ozala mutu moko ke okomprendre ke mutu alinga mwa bamisolo obanda koya kotikelaka ngai nde wana sava mais soki eza ke natambola papa malamu na oyo non nazalaka bongo te alors nasalaka voyage moko na côté ya lac Mai Ndombe précisément na cité moko babengi yango Bokoro alors na cité wana omoni na kati ya bamaswa ndenge ezalaka soki botelemi automatiquement tokitaka na banati na biso botandi biloko marché ezalaka déjà marché bato ya mboka bakokita wana
bata village bakoya bazosomba biloko totekaka ndenge wana. À chaque village ou à chaque cité bozotelema bozobima na biloko libanda bozotekateka. C'était comme ça. Mais le jour wana tokomi na mboka wana bandeko nanga tozoteka biloko na kidiba boye na tomboli mutu nanga likolo na moni jeune fille moko nanu banda na tambola banda na koma na mukili banda na botama na tikala komona beauté na élégance ya fille ya lolengi wana te. C'est-à-dire fille wana aleki koleka zoleka batu nyonso batali. Donc tout le monde botiki kote ka misu na mine pa fille wana. Akei akende na suka kuna soko sala nini kozonga na ye misu batu nyonso baluki. Siko ngape na linga makambo wana te na bidonga funa la fio. Na telemi. Tabandi kolandai. Na bando solisai. Apesinga bako. Tokei tie pa ina bango. Donc naluba presque na place ya zaki kosala. To fandi na ye to sololi ainsi de suite to pesani ba adresse ba numéro et moment donné maswa pe ko beta siffler il fallait se token. OK. To pesani ka ba rendez-vous to mona nanga na voyage. Na voyage na quel côté likolo côté ba ikole babinga na boseni komo ba i bankole kuna ko tango na komi ko zonga na sala ka pepe 3 mois likolo. Tango na ko zonga na case ko pa na bango parce que même nga même tie pa na bango kana comme pa na bango papa na bango azalaki cadre moko banda ko sana hôpital ya mboka wana donc makambo na zolo babata mboka wana ceux qui na minute ba obazuka nga ba comprendre que ça muto na zolo beza réellement na tangika kombo na été parce que eza makambo ya famille ya batu tango na ye na komi na keye pa na bango na kutana petite sœur na ye na tuni petite sœur na binanga o yaya autango kutana kinai azalaki na vacances donc asalaka na vacances mais siko azongi na classe donc azotanga na internat moko eza quelque part na mboka tel ngabino moyena kende kuneza te ngai nazolekana soka yebseka mutu te ayaki alukaki obomona na kite voilà na lekani. Après quelques années, là on a commis à Kinshasa, en tout cas, na zalaki soupe na idée, makamnanga monsieur komaki na kende ba Équateur, na kende ba Kikwiti, ainsi de suite. Na zalaki sou na voyage ya Maindombete pour na zongela. Mais après quelques années, naza na ba frère nanga o baza na Bokoro wana. Moko na bango, ba cousin nanga. Moko na bango na Kinshasa, tozo solani na tuni na bi, oyebi mutu kombo tel. Atalinga babi, oyo yebi ndinga nini. Ngabi tena kutana kina yebwe na boya abi vi oyebi ngabi na yebi abi ça pas moi la moi si on était ngabi ngala invité na bikaza normal mutu normal habité moi la moi si on a zalaki sirène donc na kambu ngabi koma koza la sirène abi moi la moi si wana papa na ye nde mutu akendaki akopera kana ba sirène azwaki beauté ya sirène alatisi mwana na ye ya mwasi po mwana na ye a attiré mibali oyo baza na misolo nde yango mwana na ye azalaki komona na donc lokola liloli la fille du soleil sikonga tuni oyebi ndenge nini donc ayeko abisinga bi bon moni la fois passée les toujours sala nao ba émission na biso que ça na ba bemoko banda ko limwa azaki ko limwa azaki ko se tripler même ko doubler la biloko mo kandingwana oui muninga na ye wana abe claver mu wa remplacer ko mona abe claver bana maindo me ba yebi asala ka pe ba biloko wana yende mutu akitaka soka ye na village boye a bloquer tous les bandoki. Soki ndoko ngo pimbwa na minute wana oza na problème akobenga bino tu boye liboso na ye bofandi mboka mo fandi wana bando tu na yo moko loba makambo yo za na ngo sala na ne oyo okoloba te na za na programme boy na ngenda bo mutu bo na chaki mutu bo na programme ale asanzi sio kindoki esili ko maili suite esili sika ndingwa na bando sala ba délivrance na lolengwa maintenant là ayina boko wana azusi ko papa akangi papa ya jeune fille wana sorcier. Donc aza mutu ba magie. Imaginez-vous que mutu asala kana hôpital, aza cadre na kati hôpital munene ya Boko. Maintenant,
babandi na ye po bamemi etina pembe na mai abisi yo oza mabe misala osali na mwana na oya mwasi yo faut libérer mwana no lelo. Donc koyi na mai ye moko abi il paraîtrait akoyaki na mai po nazalaki wana te akiti na mai babi asali ata ba 1 heure de temps na mai ake kokanga elima wana oyo apesa beauté wana pa ya papa po alatia mwana ne ya mwasi ache na mulangi aye kobima bato bazana na mukili bazozela kaka abe abima na mulangi na elima na kati ya mulangi et en même temps a exiger papa wana azongisa makambo elima wana na elima donc na sirène wana. Donc à partir à wana de na ki ko comprendre na bi ya solo la beauté d'une fille ou la beauté ya komona batu na mukili boy eza apparence mais à l'intérieur de l'homme il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc c'est ça. Il faut pas tout la beauté éclatante ou la beauté moka attirante il faut vraiment faire beaucoup attention. Voilà, c'est que moi je pense de moi, c'est le Seigneur qui m'a protégé parce que natambola ki ndinga ya mbulukutu to bengaka kibukuti nazalaki sans esprit et je voyais seulement une fille très jolie na keka komitika en fait na zala na ba relation na ye. Mais l'Éternel a fait que même à tata na kenda ko humela likolo ko zonga na zongi il a déplacé donc tout kuta na kutute. Mais voilà les choses qui étaient cachées dans cette fille là. C'est terrible. Alors même si le loza na ye a vie aza il paraîtrait à bala la beauté na épée mais la beauté qu'elle avait na tawana ce n'était pas sa propre beauté, c'était la beauté ya sirène empruntée à son papa pour donner à sa fille et séduire les hommes. Mais moi je crois que séduire banda ko sala na séduction na yo wana ezalaki seulement pour na ba bien ya papa na ye. Donc papa na ye azalaki na moi profit moko boye soit na musala na ye a mérité kaka poste na ye ou bien azwa ba promotion. C'est un peu ça. Donc nous on a vu ça ba nzambe kaka ke la beauté ezali kati ya motote. Kolinga motote seulement parce que l'apparence na ye eza danger, aza propre, alataka bien, asala ka bueno. Linga mutu na conviction moko boy oyo nzambe apesi kati nao. Soki yo za na conviction na te kolinga ete parce que ozomoni na babilo ka danger ko ba voiture ainsi de suite. Eza ba apparence moko kaka ya misu. Mais à l'intérieur ce sont des choses où ezali vraiment cachées et terribles. Donc merci beaucoup honorable. Honorable moi Fifi, on va finir. Papa Johnny a raison. Ndena za wana sobe ka bimake na mwa mwaso wana alinga kuya alinga zombongo nyo sakla ni kopesa ye pe okuyi okubilela ka bongo papa banga za besoin investissement wana yanga kena utrike mwana batu mwana na ye moko. Okay. Izaka kwa sana mwana ne moko bozo kena sana mwana ya batu mabe makasi ozo mwana sutala de mwana azali na kata ignorance. Heureusement Seigneur pamboli ya bali lelo amusupa ya famille na famille muso sala mais soki zaike i balukila ipe sirena telemela bango loko sali chance na ngai yo tikali bobolo o mona ke mwana wana ba lela vine mobimba po linga bala te vine nga ubeba donc ba tu mususu ba kwera ba mbongo eza ba mana basa ba sirena Soko neto mana mwasa sirene o neti o ya wala basa ba sirene ba utiliza ukina mai wana opeso mbongo uyo mona ke vino ebungi mena heto bazana eloko bakozwa oza na via mulaite ozo mo soit que pe abono ba condition ya kubumile batu ikumu lukilo ba mindondo tout ko zai prête na ngoti biti oyo monte ka kokita kini po abangi po za kusenga akuma kusenga eloko bakosenga te soka senga kini solo senga biloko ebele fala se limité wana ya komoluka na voyage ake mona na belle famille ozomona ba trouble ngo po azaki na kata koyeba te aza mutu mo aza trop distrait aza bulu yeke na mutu po yo kendeki panganga uzwa sirène bazwi sirène bapesi yo oza na koyeba teke wana sirène opanganga pe ozongi suti do oleki kutuka pasaka ko koyeba vérité kema moso wana za sirène boso so akenda ina ite
mbele voyage wana mbele ke yango ngamona ka kufa na mondo yo aomona famille te. Merci. Ozomona babilo ba dédoublement. Donc faut ça la très attention. Ko envier te, ko lula te e mwa moso za kitoko makasi. Oko ko simba ber. Merci beaucoup. Ko simba ber. Voilà, Bandeko, Balandi, c'est par ici que nous bouclons et Bissinabiso, session à Liboso et à Tongo Lelo Yangoyo. Soyez branchés, restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure là à 14h pour la deuxième session. Il y a émission Nabiso, il y a Lelo. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yomu tovani na Bundes bana sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pas wapi Jika Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par lui na SN SN donc dans la SN référence dans l'église ya pasteur Akilas to la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to kuta na papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi maman simbi papa ba kofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa ozana molonganité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so yo benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na +49 15 21 84 45 88D Okobenga Bongo Okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi le 8 mars, yaya, Ozanga, Nazanga te de 20h à l'aube. Kitoko et Bisengo Bilenge Zongi na Mikili, na Bundes. Autre bakite, Tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo